Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Toujours en séjour na Grand Kasaï, chef de l'État congolais à Sololi lelo na population à Kabeaka Monga toko landa ba détail nyonso na 4 éditions bilan et explosion na Beni le soir ya Noël et sali 8 morts et 20 blessés. Lelo mokilezo célébrer journée mondiale de la préparation aux épidémies toko zwa ba détail nyonso tout de suite na édition lelo o na zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour pesa biso uta et bandeliane kino tokomi mokona lelo. Merci mingi bozo landa biso partout dans le monde. Édition lelo e bandi tikato fongola yango na chef de l'état o azwami kino mokona lelo na kati ya Grand Kasaï bisika wapi azali na mini tourner na ye bisika azali kokuta na kosolola pe koyoka ba problème ba désirata ya population lelo azalaki na moyen de tout bisika wapi asola ki na population. Image et commentaire. Président de la République démocratique du Congo azali ko poursuivre mini tournée na un espace Grand Kasaï dimanche 26 décembre 2021 a visité le territoire ya Kabeaka Mwanga situé dans la province ya Kasaï oriental. Sur place, chef de l'État congolais Azwaki Maloba pour présenter ba excuse na la population pour la absence na ya ngonga molai na partie ya République démocratique du Congo. Par la suite, Félix Tshisekedi invité la population bandi ma vision na ya développement na RDC a prometaki kotonga hôpital moderne pe ba école na Kabeaka Mwanga. Alobaki que azali na plan de développement pour la RDC pe yango ezali ko constituer développement ya RDC à partir ya ba territoire locaux la Kabeaka Mwanga. Pe yango ezali ndenge nini yoka akotonga ba maison administrative na ba territoire ba secteur de santé pe akotonga ba hôpital moderne na ba ambulance na yango. Pona kosala que ba soins de santé ezala kitoko akotonga lisusu ba école secondaire de qualité de référence ba école technique pona ko lutter pour améliorer ba infrastructure na mboka na biso. Ndenge chef de l'État a déclaré qui visite yango ya chef de l'État na espace ya Grand Kasaï ezo permettre à palper du doigt ba vrai problème ya espace ya Kasaï ya République démocratique du Congo uta akota na bokonzi to bosana te ezali mbala liboso akende na Grand Kasaï bisika wapi azali kosala tourner monene pe azali koswa na population. En tout cas, mokolo ya Noël pe aliaki elongo na bana wapi bisika bana ya ba centre d'hébergement ebele basanganaki pona kolia na couple présidentiel. Acte yango esali kitoko na bana ya Kasaï oyo bandimi koyamba chef de l'État pe balobi bakolanda vision na ye. Kinshasa eleki partout. Tolobi on est bandeleke explosion ya bombe artisanale o esalemaki le soir ya Noël esali bongo 8 morts pe 20 blessés. Yango esali bilan o epesamelaki biso na ministre ya communication pe média lors ya briefing o esalemaki mokolo ya dimanche 26 décembre. Liboso bapandi sango nini elobamaki. Image et commentaire. Attentant au Salemaki na Beni samedi dernier, écoutez bongo la ville na 8 personnes pe 20 blessés samedi 25 décembre na Beni na Nord Kivu. Au regard ya mode opératoire yango ministre ya communication pe média Patrick Muyaka Tembwe a affirmé qu'il liboso ya presse dimanche bisika asalaki briefing ya situation yango que attaque yango ezali bongo attaque terroriste islamiste. Toba que attaque yango ya ampleur ya makasi ezalaki organisé le jour ya Noël et sengeli koyeba type ya ba menace auquel le gouvernement ezali ko faire face. Yango ezali attaque terroriste islamiste ndenge a déclaré qui porte-parole le gouvernement yambo ya ko rassurer que depuis ya ba acte nyonso wana ba force ya sécurité ba tikali déterminé ya kozongisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo pona koluka ndenge ni ko bengala ba ennemi ya mboka na biso o ba romeli tango molai na konyokola ka population na boye a rappelé ki peuple congolais que acte ya lâcheté pe ya brutalité oyo et kozongisa engagement ya gouvernement congolais simate po bango ba telemi balobi kimia esengele zonga na mboka.
bango bako combattre jusqu'à la dernière énergie bato nyonso babundisaka mboka Congo to pe bayaka kotia trouble na kati ya mboka na biso. Au cours ya briefing animé conjointement na gouverneur ya Nord Kivu Constant Ndima na Kinshasa, bango batalisaki pe banonsaki que série ya ba mesures sécuritaires ezomaki notamment couvre-feu o ezali ko banda désormais na 19h juste au lieu à 21h na coin wana ya mboka na biso. Atalisi lisusu que ba contrôle ezali renforcé na kati ya ville ya Beni na Nord Kivu. Porte-parole ya gouvernement alobaki par ailleurs que population ya Beni territoire pe Beni ville ba céder na panique pe manipulation te mais plutôt ba vaquer librement na occupation na bango surtout la période ya fête boye bazala na kimia parce que ba force de l'ordre pe gouvernement ezali wana pona ko batela mboka na biso et aussi mingi ba population na biloko na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Donc, en édition, lelo wapi slam organisé qui soirée culturelle Kanyok kobisika wapi population peuple communauté Kanyok bayaki ebele bakutana kina Africana Palace bisika wapi soirée culturelle wana etombola ki pe valorisaki culture Kanyok et salemaki ndenge reportage ya Japon. Na cadre ko promouvoir pe ko pérenniser culture na bango communauté Kanyok ba organiser qui soirée culturelle monene na Africana Palace jeudi 22 décembre 2021. Ba papa, ba maman bilenge pe bana grande partie ya peuple Kanyok vivant na Kinshasa bazwa qui part na soirée haute en couleur culturelle Kanyok. Première édition ya soirée culturelle Kanyok et qui participation ya ba député, ba sénateur, ba ministre honoraire, ba professeur d'université puis ba personnalité ya ndenge na ndenge. Occasion pour na peuple Kanyok côté ka culture puis ba valeur na bango, danse, théâtre, devinette, animation musicale puis ba spectacle ya ndenge na ndenge salemaki awa na langue Kanyoka. Tonota qui intervention ya professeur linguiste Moukaj Kalei oyaki kolakisi importance ya langue locale la moyen d'identification ya peuple pe ya culture pe lolenge nini ko conserver langue po yango ezali patrimoine culturel to koki kolobela culture ya peuple te sans kotanga langue na ye et sengeli koyeba que peuple Kanyok azali originaire ya actuelle province ya Lomami na territoire ya Mweneditu azali ko faire partie na Grand Kasai kasi azali moluba te pe lisusu ye alobaka Kanyoka langue locale vernaculaire tirée na Chiluba mais yango ezali Chiluba te ye azali na culture ba valeur pe ba particularité na ye ndenge explication et pe samaki lors ya soirée culturelle yango soirée na biso ezali soirée culturelle Kanyok to sali yango po tombola ekolo na biso epai na biso bakanyoka toza bato ya bolingo bato ya bizaleli malamu kasi bakuti mwana nyonso ezoyebana lisusu te banda toyaki kin yango tosangisi bato nyonso bayeba epai na biso bayebake tozalaka boye bayeba ndenge epai na biso basalaka tokosalaka ngo bongo mikolo nyonso po bato bayeba biso monoko eyebana culture na biso pe eyebana Kanyok eza makambo ebele eza monoko oyo eza katikati ya province ya Lomami. Province ya Lomami na kala tozalaka na Kasai oriental. Banda démembrement toza na Lomami na katikati toza na ba chefferie misatu toza na Kani toza na chefferie ya Mulundu ya Katisungu na secteur ya Kanda. Oyebana kala tosala makambo ebele toza na ville cosmopolite oyo ya SNCC ezoyamba bato ebele ekolo nekolo me toyebani mingi te bazosangisa biso na baluba oyo baza bandeko na biso kasi monoko na biso eza Kanyoka. Bandeko na biso tosengi bango bayeba biso bayekola bolingo soki omoni na kati ya sale eza na bato ebele oyo baye bikolo na bikolo mosusu baye awa ezali po tolakisa bango ke biso tovandaka na bato nyonso ezali po bayeba ke biso toza bato ya bwanya bato ya kimia tozaka mobulu te torespektaka
tobetaka basi te tomonaka bango neti biloko te toza ekolo moko exemplaire toza na bato ya mayele bomoni baprofesseur baleki awa bomoni toza na bato bayembaka toza na bato mwa ebele awa donc but makasi ezalaki wana po tosangisa bato nyonso po ekolo na biso eyebana mpenza epai bato nyonso. Première édition ya soirée culturelle Kanyok et Salemaki Kitoko Kolia komela mabine ezalaki au rendez-vous kasi ya motu ezali que peuple pe communauté Kanyok ba se sentir honoré ya ko valoriser culture na bango et kosuka boyetin deuxième édition pe troisième quatrième kino eswakoya et ko Salemaka Kitoko boye nyonso peuple Kanyok a subsisté libela Kinshasa et l'équipe partout. Mosungi bana mboka Beltesco atieli bino na marché ba spaghetti roni pe macaroni roni esote kama partout joie idée na image pe commentaire. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco atieli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki otie yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali ko somba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Tolobi Mokilezo célébrer journée mondiale de préparation aux épidémies Nigne Salemaka pour combattre contre l'épidémie image et commentaire. Mokilezo célébrait le journée internationale de la préparation aux épidémies. Et la journée moko décrétée na ONU wapi badesidaka le 11 décembre 2020 que basala mokolo moko pona ko se préparer contre ba épidémie to pe ko prévenir ba épidémie grande maladie infectieuse ou les épidémies et ça a un effet dévastateur sur la vie humaine mais aussi des conséquences néfastes sur le développement social et économique des territoires. Les sous crise sanitaire ils allaient commencer mon kinabiso pe système de santé ils allaient ko surcharger ba gouvernement ya monde pe ils allaient ko perturber approvisionnement il y a ba moyens de subsistance
de certaines populations, notamment basi pe bana lokola ba économie o ezali faible et ezali ko souffrir makasi ndakisa ba épidémie lokola pandémie à COVID-19 o ye ko bebisa pe ko bouleverser monde mobimba. Ezali urgent que communauté mondiale et se doter d'un système de santé o ezali ko résister o ezali robuste pe ezali capable à atteindre ba personnes vulnérables partout bisika bazali na mokili mobimba. Faute d'attention ya par la bango communauté internationale ezali ko bomba tope ezali ko sala ko ba future épidémie ezala dépasser tope mokili se préparer déjà loyenge kani ko surmonter pe ko lunga ba épidémie ata gravité na yango ezandenge nini. Il y a actuellement un grand nombre de besoins de sensibilisation et d'échange d'informations, de connaissances scientifiques, de données pratiques, éducation morale de qualité, dans ma niveau local, national, régional, top mondial, en tant que moko ya structure pour la mesurer efficacité ya ko prévenir peut ko répondre na ba épidémie ko ya future et sengeli épidémie ndeti ya COVID-19 était à mokilo lenge kani ko yeba ko prévenir ba épidémie moko ya ba élément ko yeba ko prévenir ba épidémie ezali ko yeba ko za la propre bisika to zomi to ki environnement na biso pour na ko éviter ko botama ba épidémie. Kasi soki ezali ko éviter épidémie, c'est qu'il faut qu'on faire face na yango, c'est-à-dire il faut qu'on réfléchir déjà lenge kani ko faire face na ba épidémie ko ya lobby ba chercheur pe ba scientifique bazali ko continuer ko luka pe ko yeba ko prévenir pour na ko batela mokili pour na mokona lelo ezali très important ko ya en aide na bato bazali ko souffrir surtout na ba économie faible. Que vive la journée internationale de la préparation des épidémies, que vive la journée du 27 décembre. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kastaninga la tozo koba kose la bino mosala kitoko na banalise politique. Pe ba émission ya ndenge na ndenge ezalaka déjà posté na chaîne YouTube na biso awa to proposer une émission kindoki politique eza déjà en ligne kasi kota visiter kaskobo sanate ko s'abonner pe na suka na yango partager émission et ça la bien. Tant mokonzi Tshisekedi Fachi akomi na Mbujimai asololi na bana mboka. Nalingi na ebisa yo ke tango na campagne électorale avant Kutu azala élu comme président akendaka Mbujimai na cadre de campagne électorale tango alingaki abanda kozonga na aéroport journaliste moko approché a posé une question a ebisi bango ke tozo bunda pour que tozo pouvoir to kozo ekozala pouvoir kaka pona bakasayente kaka pona bakinoate kaka pona ba je ne sais pas bana mbandaka te ekozala pouvoir pona bana Congo mobimba. Tango pe ba élire jour ya prestation de serment azongela discours wana naza mokonzi ya ba kongomani banso naza mokonzi ya province te naza mokonzi ya groupe moko rate ceux qui olandi pe na Mbujimai azongela discours wana tango azosala yebisi bango naza mokonzi ya mboka mobimba nazo comprendre que na sali mikolebele depuis boponanga na yeboité parce que na est toza na guerre kuna. Donc il fallait na mi pesa de manière à ce que tout trouver une solution dans Makambo Est. Alors sika awa Makambo Est ango ici là nous pendate mais moi changement eza au regard il y a ba initiative tozoaki état de siège mutualisation il y a ba force na Uganda et donc les lo na ye kota la bino na ye ba ndengeni ni to ko réfléchir ensemble na ye ko pesa ko kabela ba tombongo te alobaki yango na ye pour que toye ba problème na biso eza ndengeni et puis lo lengeni to ko trouver solution na problème wana. Donc pour na biso ezala ki discours moko responsable, discours sincère, discours réaliste. Obi que président Tshisekedi a ça la politique ya démagogie. C'est quelqu'un qui dit ce qui est bien fait, qui dit ce qui est mal fait et qui propose des solutions pour que amélioration c'est l'essence même il y a discours na épais sur l'état de la nation où il y a bisaki biso makambo ni tamboli et na makambo ni to ko sala pour que makambo mais je le braming que le président Félix Tshisekedi se plaint trop même les monsieur la population azosenga pardon ce qui est simbité eza FCC ce qui est simbité eza obi ngani na comment j'ai écrit un livre sur les discours politiques
Et n'attendra mingi Patrick Charodo. Patrick Charodo a définir le discours politique comme étant une organisation transfastique, mais en même temps une orientation. Lorsque Montozo a ça le discours politique, a orienté. Maintenant, pour comprendre le discours politique, il y a deux éléments qui entrent en compte. Le premier élément est un niveau d'intellectuel. Ce qui osa moto tanga pour comprendre le discours politique. Mais deuxième élément, c'est l'image osa nango pour moto. Ce qui ndongo osa boy, ce que la linga nanga yote. Ata obeti masolo ngo sepelisi na ngonga. Mais parce que yo na linga nanga yote, na sepelaka na yote, yeba ke mamyo sokoloba, nga na komona nga mabe. Obita on a zo silisa, na zui certificat na bandi école secondaire. Juste le premier jour on a commis la classe, je rentre le soir, il y avait un professeur en mathématiques et puis je suis venu discuter avec ma grande sœur. Je me suis dit, mon toit na maths na zo sepela na ete et ma sœur m'a dit ce que sepela eta atako on a au comprendre en gote. Et ça c'est marrant. Donc si on monte mon toit bête ma discours na mabe, ils ont que sepela kana parce que na Congo to ebi différence entre opposition na ND. Vous allez comprendre, awa to ça la mingi N au lieu que ça la motiseke di opposition pour que à se sentir coincé à servir banamboka. Et donc dans le cadre N de romana monto lobby, ce qui président à lobby par exemple que dans tel domaine, tel service, telle structure, et ça ce n'est pas une plainte. C'est au contraire mettre chacun devant ses responsabilités. Parce que nous sommes un régime semi-présidentiel. Dans le régime semi-présidentiel, président Azana Makoki nous sauté. La Constitution a réparti les rôles. Parlement, ils ont contrôlé gouvernement et puis légiféré, cour et tribunaux, ils ont sambisa, président, ils ont ça le rôle. Mais ce qui institution moko et sali musala na yangote. Institution muso c'est quoi s'ingérer. Alors mais lui comme les garants du bon fonctionnement des institutions, c'est normal qu'il rappelle à l'ordre pour dire attention, dans tel domaine, telle institution et sali musala na yangote. Ce n'est pas une plainte, au contraire, c'est du réalisme pour Nabiso, c'est des initiatives d'ailleurs à encourager. Tout le temps réalisme, tout le temps dire que 3 ans et l'équipe, et Zaki FCC, à tout moment quand vous répétez, c'est-à-dire que tout au Kenya 2023, discours et Zaka, encore. Oibi, bana Congo, nous sommes là. Ce qui est tolongoli sentiment, tolongoli penda sentiment, aux 3 ans, il y a président Tshisekedi. Aux 8 mois, il y a gouvernement, il y a union sacrée. Au comment on a Namboka Oyo, aucun régime n'a fait meilleur. Aucun régime n'a fait mieux. Au moins, on peut dresser bilan à Moutou. Les bilans se dressent dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, on regarde les temps que quelqu'un a fait au pouvoir, on lit ces temps au besoin qu'il a trouvé. En ce moment-là, on peut évaluer. Et donc, on a remarqué que dans la social, beaucoup d'efforts ont été fournis. Dans la social, les lois bakoulou au bazalaki na Kishasa ao bazo pesebiso masango tozolia. Na amélioration sociale. On dit que ça il y a ces mots le utikanya makasi ces autres comme moins cher au yango. Et donc ça veut dire qu'il y a les efforts qui sont fournis dans des conditions difficiles. Nous on ne dit pas que tout est rose. On doit comprendre hein? Parce que biso sense comme Webi toza accompagner toute action publique où la population se retrouver dans Katina Yango. Et les différentes actions publiques qui ont été entreprises par le président de la République jusqu'ici, pour nous rassurent. C'est pourquoi, le deuxième mandat en 2023, il sera notre candidat président de la République. Union sacrée pour l'intérêt du peuple. Et que les efforts qui sont fournis, effectivement, nous justifient notre choix. Et puis, bien sûr. Union sacrée. Et puis, il faut qu'on rappelle que l'Union sacrée, ils allaient loter. Ils allaient adhérer parce que derrière intérêt Mboka. Ils ont réclamer chaque jour. C'est vrai que tout un apport politique na biso en tant qu'alliance pour l'avenir, le port politique que nous avons voudrait que nous ayons un certain nombre de responsabilités, mais on ne fait pas de ça une affaire du CNC, une affaire de son autorité morale, parce que nous ne voyons pas seulement nous, mais toujours à l'intérêt général. Et donc, beaucoup d'efforts ont été fournis. Ce que y a même dans il y a secteur par secteur. Ok, par exemple, la urbanisme et habitat, secteur Monamboka, puis Sumabiro, Azako Kamba, au moment que Marambébélé Salemi. Au moment que Banda Kobélé à l'État, au Batubaïba à l'État, ils ont dit à l'État.
au comment que garantie locative ndenge mobeko et lobby depuis 2015 que il faut amana 3 mois c'est déjà campagne de sensibilisation et donc au comment que les recettes plus ou moins bilou les a quadruplé à l'humain de l'habitat au ministère de l'habitat il a quadruplé leurs recettes. Il n'est pas le seul au gouvernement. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont fait preuve, je vais dire, de manque d'initiative. Mais il y a Piussouma Bilou, il y a d'autres ministres qui ont, n'est-ce pas, jusqu'ici, fait du bon travail. Et donc, vous réaliserez, madame, qu'un nouveau vent souffle dans ce pays et nous accompagnons ce nouveau vent parce que nous croyons réellement que les choses sont en train de changer et elles vont changer. Est-ce que la population ressent ces vents dont vous parlez? Non, mais la population ressent cela. Maintenant, on dit que il faut se mettre aussi à la place de la population. Chaque population, nous n'avons pas le même revenu. Ça, il faut se mettre en tête, madame. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en France, quand vous allez en Allemagne, il y a tout d'autres des gens qui ont des revenus, qui ont un peu une vie, ainsi de suite. Alors, maintenant, quand on parle population, nous, on va les Congolais lambda. Donc, notre souci est que chaque Congolais sente cela et c'est sur cette démarche, sur cette voie, plutôt, que mon Kotambo a s'engagé. Yango, qui... projet, programme de développement, il y a 145 territoires parce que maintenant nous pensons qu'il faut partir de la base au sommet, c'est-à-dire développement et bandana katia territoire et na projet wana ce qui n'attanga malgré que l'idée c'est que dans chaque territoire, dans chacun de nos 145 territoires, qu'il y ait au moins 2 ou 3 projets de développement comme ça, ceux qui projets de développement et pessi makamonango économie à territoire wana et Komata, ce qui est économie à territoire et mati, il y aura directement des conséquences même au sommet de l'État. Et donc, pour finir, Banamboka Bayebake, depuis que Congo est à Congo, mon amboka Félix Tshisekedi aillé pour nous conseiller la Bango dans des conditions difficiles, dans un système très difficile et même corrompu. Parce qu'ils ont un système, ils ont un système. Donc ce n'était pas facile pour lui, mais la chance que nous avons, c'est qu'il est plus que déterminé à y arriver. Et on va y arriver. Que pensez-vous de ceux qui disent que le lot au gouvernement Samalukonde ont échoué? Non, je souhaite qu'on parle en termes de secteur. On ne peut pas dire d'emblée que le gouvernement a échoué. Ce qui peut-être qu'il y a des membres du gouvernement qui ont échoué, oui, on peut faire débat. Mais de manière générale, en tant que gouvernement, ils ont fait du bon travail en tant que gouvernement. Mais c'est vrai qu'au sein du gouvernement, il y a certains membres, par exemple, les membres de cabinet à l'andi leader na meeting na politique nationale na démagogie on se comprendre. Donc il y a des comportements à décourager au sein du gouvernement, mais dire d'emblée que le gouvernement a échoué, non, le gouvernement ça m'a fait du bon travail. A fait vraiment du bon travail. Il a réussi à stabiliser notre monnaie. Il a réussi à prendre pas mal d'initiatives. Mais il faut avouer qu'il faut faire plus d'efforts parce que la population ils ont causé là. Tout ce que na Mbujimai, Tongato pousse en main. La Mouka parle il y a campagne mort prématurée déjà avec même l'argent et le trésor public. Mais le contraire m'aurait surpris. La Mouka bakolo baka bongo. Mais il faut pas que ezana mobe ko moko te pekisi na mutu alo bakenga na kozala candidat. Mobe ko moko te pekisi mu alo bakenga na kozala candidat. Mobe boza makila na ngai na ozonga. Non, les gars makila na ya ko beta merci l'élection. Et donc mokonzi alobi tant on a reçu ça mandat consulaire na ngai mibale na roya ko fanda na bino. Élément à Liboso. Élément à Mibale, à l'objet car c'est la candidat. À ça, le baran on a le Lubumbashi depuis longtemps, je sais rappeler. Et donc, pour Nabiso, il y a un fonctionnement normal. En France, élection est l'année prochaine, les candidats se prononcent. Les candidats se prononcent. Et Moutouaza, quand il y a français, rêve à France, ce n'est pas un péché. Personne n'a empêché aux leaders de la Mouka de dire s'ils seront candidats ou pas. On sait qu'ils auront peut-être des petits problèmes que vous connaissez. Mais les lois et au moni, tu sais qu'il dit, à celui-ci, tout discours. Vous allez comprendre. Discours, vous avez
yango mono bato bakome ko bakangama boza makila na ngai boza boy parce que bato baza eloko koloba ko bisa population. Toute cette édition Lolo na sport lancé dimanche dernier championnat ya Jiu-Jitsu na ville ya Kinshasa ezalaki clôturé dimanche 26 décembre na présence ya son excellence ministre ya sport loisirs et jeunesse petite et moyenne entreprise ya ville province ya Kinshasa Paulin Uldoa Babanga o akitaki mobimba na terrain ya régie bisika wapi tournoi monene salema ki tozonge na bino très prochainement pour na kopesa bino ba détails sur événement yango ya haute en couleur o esalaki kitoko ba sportif pe ba sepelaki makasi. Ezalaki édition il y a le 27 décembre 2021 on a zaki na sengo mingi a représenter bino merci une équipe technique pe rédactionnelle le saki mosaki kitoko na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie simama ki na teka réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand la communication Dimo Kendinga la bino lokutani très prochainement na souci moko ya ko servir bino katika na pesa merci na bande konyoso balanda kabiso pe bapesa biso confiance partout dans le monde tika na pesa bino joyeux Noël pe bonne fête de fin d'année les sous ba merveille biska moi pi biozwami kimia reuma na bota na bino pe les sous na baksa bon début de semaine ya suka ya 2021 ezala kitoko pe esengo na mabota na bino tokutani prochainement. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino